Bon dimanche, bon dimanche. Bambote partout bozana memeli bino matière à passe pe mawa. Na pesi bino partout mbote place bozali so bokoti ka ndenge ezala to protéger po na betela bino masoloni na ye nango. Eza passe pe mawa bandeko na biso abasi surtout na bana. Bana bazana no bana oto boti na emso bana msusu mona ba boti te bazana no ba jeune fille bazo déformer banzoto ba komona ta msusu abotama na moi défaut. Ba mususu mona ba défaut isa ça dépend pas défaut biso ba défaut oya biso ko longola ki koka ndeni ki koka ba longola ngote isa passe mais à part ki koka biloko nyoso ba longolaka tozo mona bato bazo kene telemisa mabele ya biso oyo ba ndungundungu oyo ba ngungulu oyo ba ngungulu zimasa biso eza ba ngungulu biso ba ngbo tapoter ya ndeko pona betela bino masoloni na passe na mawa o lisoni na ye libino na pesi bino mbote partout boza kandi to baso bokoti bo tapoter lisolo zo concerner moto nyonso eza lisolo na kati ya société na biso oyo ekoyi bandeko to tapoter likambo oyo eza ke nkolo asala yo na ndenge na yo lolenge nkolo asaleli yo surtout likambo oyo tomonaki namoni fille oyo akufi kaka peut-être mpona complexe likambo oyo bafingelaki Jaël tomonaki ye ba video tangi bimaki salite banduta na katikati ya makolo ozomona kaka mopanzi nzoka na katikati ya mipende awa nzoka banduta ezalaka bandeko mwana jeune fille mwana 41 na oyo babengi na kombo ya Mireille na kati ya mboka na biso ya mboka Kinshasa bakonzi ya mboka vraiment soki bozoyoka likambo oyo to botala yango bapapa il faut kokanga mwana mwasi oyo babengi Nadège eza lisolo na otiela bino bafoto eza soki na 50 audio bandeko nanga batindelinga to panza sango po to batela bandeko batikali kaka banduta o surtout biso ba oto zana banduta esala nga ni chaud ni froid eza nzoto nanga tango nazokola nazaki jeune fille ezalaki te nakokola kaka lokola ba jeune fille nyonso nazaki kokola sans nduta mais naye kokoba na banduta tango na bandi kobota surtout nga banduta nanga mingi ezaka awa banini tomona bato mosusu batiaka batatuage babombi bamosusu batiaka natie bamafuta natia bamafuta ndenge sorte na sorte natikala komona place edimina te natikala mpe komona place esila te siko bandeko nini ebomi mwana na biso aza na 41 donc aza nga na kobenge kaka lokola mwana mponga mwana nga liboso aza na 31 donc so nalobi nabote na 41 seki nabotaki na 9 ans to na 10 ans bandeko nanga la famille chose grave nzambe lisolo passe naotiela bio na mofu ya photo na ye docteur yango bazokomi na système balaser omengasi bomoni balaser oyo asalaka na poto awa soki oza na mwa opération neti nga basala nga opération awa nalakisa bino mpe nayebisa bino histoire na nga opération basala nga opération mais bamosusu basala bango na balaser wana me wanga bafongolaki lisusu po yanga nakweyaka bafongolaka yango mpenza bafongoli basali opération me bandeko mosusu oyo tozalaka nango basala bango opération oka laser basali bango ata camarade nanga mpe camarade nanga Jackie basalaki mpe opération nayebisa ngaka masi basali ngaka na système ya laser ngabi yango laser nango ezala ndeni nzoka laser nango bandeko nango ekompe na nduta soki oza na nduta bazosalaka ba laser soki nduta efungama lokola boye neti nga naza na nduta omoni neti nduta nanga oyo eza bazwi bakangisi yango nzoka système ko bimi bongo bazozwa bazokanga nduta bandeko nanga soki oza na nduta yaya ata okangi nduta ngo liwa tosombaka ngo te tokofa na biso kaka te bobana ko manipule banzoto na bino bandeko boza na bana mike mwana mwasi aboye bandeko bolanda nanu ba audio toko développer après bolanda nanu ba audio mwana mwasi oyo akufi yeyo naotiela bino photo na Nadège mwana biso akufa mpe na kotika ya docteur na kolongola ya mowei po bapesi totambusa sango po na kobatela ba oyo il faut na bima na
Bon tapoter, hein, bon limbisa na ino zwa ba photo. Na l'accès à kamesa mena Kinshasa na mboka na biso Kinshasa. To banda ko bele la siko po bande ko ba tikali ba kende super mwana mwasi ote o ya bomi mwana mwasi ya 41 na za na mwana moko abota. Bande ko bolo ba mwasi kitoko jeune fille à 41 na yeyo. Mireille sikona ba do chaba audio neto ko yeba. Tango toko yeyo. Nadège ye wana na se bomoni Nadège bozo mona Nadège oya kufi mwana 41 to zabo ebimeza na morgue eza na morgue na bakundi ete pasi penza kufi na pasi na nzoto bota la jeune fille eza permet famille permettre to panza sango partout balobela yango pona ko batela ba o batikali bakende te bakende kufa sosote voilà Nadège yeyo après mutabomi yeyo o babengi na kombo ya nani ma sœur na biso Mireille oyo Mireille o nde akufi Mireille yeyo o nde docteur yeyo docteur ya Salamoko yeyo boze ananga na longwa tango na osisa ko tshaba ba audio na kozonga po photo na epenze mona na ba o ba yebe peut-être ba ya sur ba photo mususu ko leka oyo ngana longwa na place verset Léo. Ok, ngana longwa bande ko to che audio to tapoter to chana ba audio to yoka nana ba audio bo yoka mwana mwasi tanga zo benga ko sala ba rendez-vous to yoka nyonso na courage azalaki nango bo bana olandaka na elobende koma ko kita pona passe tata nzambe nkolo to tapoter vraiment to kota na tapotage po ba signaler te ndoki yango na nuyeyo assassin yeyo oyo azana oyo ba bengi docteur to banda siko appel à Nadège ya mwana na biso Mireille tanga zo benga docteur Nadège bolanda bozana kata ko ya pona lobaka mingi te poto landa ndenge yango nini rendez-vous esalamaki ndenge ni rencontre esalamaki ndenge nini bakendeki tikona na ndako ya docteur ndenge nini nazana ba video ya bapota pour moi ko tshapeza bapota awa bako peut-être pour na TikTok ko bloquer faut ko barrer na ko tshama mbango na longo mais na yebite so ekozala problème mais faut na sita na ba audio pour boyoka après c'est dans ko tshaba photo na o ba pe ba ko linga pe ko senga ba voice soki na 6 émission bosengi tozana posa sango tambula soki pe o enregistrer partir awa o enregistrer kaka pona ko biksa bande ko mususu batikali to marché to banda premier appel ya mwana na biso tanga yoka kisango suka yoka kinana bato abauta mboka mususu bazo ko salisa banduta kaka ba ozo kene ba telisa mabele bazo kene telisa mabele ba o bazo kene katsa banzoto ba o bazo no kanga sa nduta e commission nduta lézère bande ko mawa Maman Yvette, tout tapoter, tout landa premier audio. Et ça, ceux qui 60 audio, c'est combien d'audio bolanda? Allô, madame Lorraine, bonjour. Ça va? Calais? Nape nazana bien, na mon message nous tine ngai. Bon, adresse na ezana, ils ont juste quand na 14e qui na limité c'est poids lourd. Je suis comme ça wana. Na limité na poids lourd, no bengi ngai. Traitement, non, je traite et ma machine. Traitement dans la machine. Bonjour, madame Nadège. Ok, madame, na 14, bon, na mon adresse, hein. C'est na komika on a na benga. Na mon adresse. Ok, merci. Donc, na ngane baso traitement ça en combien? On a zadé na idée tinde na oya bon. Pour moi, ma traitement, je sais qu'ils ont la zone, ils ont la zone. Ah, ils ont tout le traitement combien d'années à besoin. Ba traitement on donne ba ko sala e. Ya zo tout le traitement on comme par traitement pour y aller ba laser. Donc ba séance na ba séance. Ya on se ko jeune fille ngo azo tout na mira, azo tout na ndenge ni na ko ya traitement on combien. Donc azo sa position pour que ne pas mbaté. To landa bien ba audio. Il y a beaucoup, ils ont pris dans le traitement pour les $50.
zone à Liboumou, et ben, il y a $150. Il y a Mipende, et ben, il y a $200. Donc, ils ont bon, sur zone où ils ont la vergeture, il y a une chose où ils ont la partie nini, il y a aussi ma vergeture, ils ont la beauté, ils ont la zone assez. Il y a des banduta mususu ezalaka ezalokola mwa misisa mona bazomona mona banduta mususu ndire misisa moko rouge parce que mona pe banduta wana mwana ezalaka misisa ezopesa ba rouge ba misisa ndenge ezala yebe na wana so nyaka longola siko ba erreur salama ka partia wana bandeko to landa nano boyoka mutu ndenge azobenga na voix yange eza na mipende yange eza na mipende donc yaye ezalaki na kati ya bakusi na kati mopanzi te libanda te kote nyonso kitoko mwasi kitoko tala nzoto talaka moto abota kuna mondele ya parti afrique mwana kitoko ozomona mwana mwasi akufi wana oyo nde docteur bandeko botapote tolanda pende sko $200 yango badiscutaka te ou bien ndenge nini ou bien eza par séance ou comment? Par séance combien? Bon, maman, je suis en Mipende, eza par séance, te nature à traitement nyonso mbala moko. Nature à traitement nyonso mbala moko. Et ben na $200 à 300. Eza selon na moni la dimension vergeture à mutu. Nde na yose ete mutu kofuta monta wana. Donc eza traitement nyonso ensemble na traitement nyonso. Donc mbongo ezomata ekomi siko $200 mpona Mipende. Yoka ndenge azoloba ba rapide azopesa gentil ba na client po pesa ba wazalaka bongo ata kosoma biloko kande tosoma biloko na internet so tini mbongo ekomi manevre mais soki na nazwi mbongo te tina mbongo sala boye ta oyoka mbongo tie ela mawa mingi bandeko nanga tolanda. Ok, madame. Oui, maman, namonyo eza na tous les deux côtés à Mipende. Eza tous les deux côtés. Yango ebimaka à deux côtés. Ebimaka à deux côtés. So ebimi na liboko moko fo ebima pe na liboko mosusu ebimaka à deux côtés. Na ete so eyokanaka ndenge nini nayebi te. Ça va, maman, namoni. Comme ça, on ne va pas rien dans ce place. Ok, madame. Somba déjà. Pas banzo ka dermo ba douleur. Kuti basali sikoyo bandeko nanga awa dasi basali liazara ngo oyo po ba photo ngo nazo banga soki na check peut-être ko kata basi basali déjà ne bake ba toktuni ngo to ba toktuni ba nduta na nyoso ba biloko ndo na kata Mipende kana kati tala mwana makolo kitoko tala Mipende tala mwasi nzoto ndenge zo ko takata mwasi kitoko mwana bata 41 ans sikoyo bandeko nanga tanga kende pa mwasi yango pe kuna e pa ma docteur wana pe asali na dejo wana asali siko tanga sisi ko sali ndenge za kake ba pesi mo ordonnance o somba kisi ya douleur tango ko même na pharmacie o somba ba kisi ya douleur banomela banini siko komi yo moko mituneli en tout cas di solo oyo mawa zela na ya ko bosa na kuba jongo pe nyos zela. Ok, madame. Sangani oyebaka mana ndeji na banzo kende kasi banzo kende me webisi me normela kisi ni ya douleur ozomona akomo kende asilisi mutu mbango apesi siko maladi ye moko azomitunela kisi nini oyo akomela soki ayoki douleur ye moko docteur ndenge ezala soki oza docteur asolo ozotraite mutu yo nde mutu okopesa dia mutu ordonnance ke te so oyoki ba douleur en tout cas kota na ordonnance oyo tala soma bakisi boye mwana mwasi ya bato nde boomona wana aza na kata morgue yo kasi koyo atuni ye
Oui, ce matin, il s'en a somba déjà. Pas besoin qu'à dire moi douleur. Bon, achaki ba anesthésie makasi anesthésie bizali pareil les kaka. Na sito yo ngona seba audio ngo poza mélanger na cheka boso na bidamba no luka ekozwanga mo tamuki. Donc alobi ke ba tango anesthésie sili ne pas se bandi ko manifester makasi. Yanga alobi ke na bando yo ba douleur. Bandeko bobanda ko yoke lobela mwana mwasi oti akende ko kufa. Ndenge lobele zaleki na tour a liboso. Tant que ça là qui n'a qu'à pas docteur il l'obéit n'est pas là qui est malamu photo osé là va signaler une photo osé non on est battu wana ce qui a kobengi la ebotala nani bato mususu oyo salaki alongo les photos wana pour ba signaler to tapoter la famille to comme good life to chaba nini anesthésie tango esili ba douleur et bandit akomi kosenga siko kisi nini onga na kotia na ba biloko tetulu ni boy kisi nini na kotia yoka réponse. Oui maman, melana ni ata relief anti-inflammatoire nyoso ka ko melina yo. Wasi woso ki douleur na kiti na siti ba vendredi za déjà kiti ko yana sala mpandi mususu likolo na mususu wana. Kana imso ko chongo maite, ko chongo na maite, maezo wana te ko ikauka o bien. Ba tongo ba ye déjà. Ndeko na boze na katala na pelo. Asina bosa na ko na audio anga des ebele. Tout tapoter. C'est là. Oui maman, melana ni ata relief anti-inflammatoire nyoso ka ko melina yo. Wasi woso ki douleur na kiti na siti ba vendredi za déjà kiti ko yana sala mpandi mususu likolo na mususu wana. Kana imso ko chongo maite, ko chongo na maite, maezo wana te ko ikauka o bien. Ba tongo ba ye déjà. Baete bango babi wana kitati na parcelle ngo bino koka ngo tambola te na pesi bango ka référence place to okuta na ko faciliter ngai na prince car so eka na kiti na moto na zeli bango ka na terrasse mo bweza wana batango ni ana comprendre ki batango banani o akende ki wana kotala ye vraiment awazoka passe po déjà passe koki ata moto na mécaname kotiela bino photo bona longola ngo ndamo botala forme mopende ndenge ekomaki ntango bakende kotia ava bapota ebota to tapoter la famille na titela bino photo ndenge mopende ekomaki na utozwa yango bozela na tia ilongi na mpo babandi ya kosignaler nga mpo nalingi émission oyo esila nyonso na changer émission te après bomoni ndenge likolo ekomaki botala mwasi ndenge akomaki ndenge basalaki ba laser ekotaki na kati ya misisa bozelanga moko na zonga na kamera mpo na baraka mwa boye mpo na kosignale botala nzota moto ndenge ekomi ntoka nazolongola ngo mpo na kobatela botala bokoyeba kaka tala donc mawa mwana mwasi ayoki pasi na nzoto bozela na changer photo voilà yeyo docteur yango ye wana na nsima bandeko esali mpasi na mawa tozokontinue na baaudio nalakisaki bino bomona ndenge basalaki laser wana siko ntuka bosikisenga baaudio oyo ekoti mwa mpetaka nifo na bana babeta mwa ndamda yange eza ya mipende
eza na mipende. Sko $200 yango badiscutaka te ou bien ndenge nini ou bien eza par séance ou comment? Bon mama vergeture mipende te eza par séance te nature traitement nyonso mbala moko. Nature traitement nyonso mbala moko eba. Ok, madame. Oui mama namoni eza na tous les deux côtés mipende. Eza tous les deux côtés. Yango ebimaka deux côtés. Long jambe bambote na oto mona kata kina mopao bambote na yo bambote talaka yo mwana poto ayepe azongi si sabidimu talaka na terrain to pesi mbote vraiment bon séjour to benga ata na privé to yeba ozonga kaka na osala biso na pokwa o na obeta na mama histoire moko muke ya pasi eyeli biso to benga na. Voilà la famille tout tapoté vraiment émission. On a pesi de combo tazana ki long jambe. Ya latino azana kati ya mboka Kenya. Azongi Kinshasa. Voilà. Ebimaka deux côtés. So ebimi na liboko moko pe manika koti awa tala mbali no long jambe na Kinshasa. Akeye yo boy okende. Manike ozonga te long jambe azongi manika koti awa. Niko mini manike mama na Jonathan muta mavwanga na kati internet bikene bizonga mabaluka ntango azala na si aza muta siri te bikene bizonga manike bikene bizonga voilà la famille en tout cas eza histoire mongo ya pasi botala mama na biso oyo docteur babengi docteur Nadege azosala makambo ya kolongolaka banduta na Kinshasa na soki na laser soki na laser yango ebomi ezoboma nzoka ndenge azosalaka bongo ezokotaka na bamisisa oyo ya pete ezocrée tétanos yango abomi moto aza na kati ya morgue famille wana vraiment eporte plainte. Donc, azaya kokima bandeko boyoka histoire nyonso ndenge ezokendele ndenge asali moto mpona kolonga na espace ya 2 semaines moto azokauka moto azopola moto azotanga mai bandeko mawa tro tolanda eza tous les deux côtés. Yango ebimaka deux côtés. Ebimaka deux côtés. So ebimi na liboko moko fo ebima pe na liboko mosusu ebimaka deux côtés. Na pe so eyokanaka ndenge nini nayebi te. Ça va maman la moni comme ça on va moi voir rien dans ce place Ok madame. Nzoke mana ndejina ba yango sikotanga baki sito ya sur place yango kuna na ibandele ba audio yango ba la côté nini l'accès pe direction na sana point moko boye na si bolana na ndenge bandelaki tanga kendeki sur place pour tala banduta wana ndenge ezalaki na katikati ya mipende ka boye na kati e ateke na libanda boye non ndenge makole tuta na kamwa muke wana ndenge ba nini sala wana bomoneka na nzoto ya mwana nane ya Jael ndenge ba asalaki ba video ya liboso o ba finga kay tala ba nduta ba nini siko tala ba complexe pa 2 semaines ka ba keselisa ba nzoto pona ko bomba ba nduta botala makambo ko finga ba to nusu ba ndute o za nzoto mabe tala ba ndinga ba ndeko ne bazo bela ba complexe nde bazo no ko bebisa ba nzoto bozo mona mutu nenga kufi boli bo rendre kaka lisse azala kaka ba nini babana bokeba na makambo surtout bato nan boboti te nano bali te usoke ni ko déformer nzoto nano boti te nano melisi libele te me oke kuna batintika libele mianchi nyonso libele batintiki luketo nyonso babendi okomi lokola soki ndenge nini nano bali te likolo nini ya koseplisa kaka mibali bamona kaka lai nzoka pe biloko pe soki bakati yango sensibilisation onga nazanango elengi onga nazanango ke soki paza ba bouger nga kaka na yoki nzoto kiki na mutu oya kati si libeli oya batintiki libeli akomona ndenge moko te nanga omona ozo ofieta mabele yango etelema ofietaka ngo me pose eza te
posa nyonso elongwa mais nga mutu naza nanga libele nanga ta ekweya nango boye mais ntango ozolabisa kaka boye ntango ozokorisala kaka boye omona mpe sensation eza ndenge mosusu mpo eza courant eza nzoto wana bazwi bashifo bakotisi na kati bazwi babiloko moko basoki bamakidi soki bamakidi nini bakende tiaka na nzoto oyo elobaka lobi ekomi cancer ntango bakokotisa yango na nzoto eloko oyo nzambe asala ya résistance wana oyo epesaka mwa senya elengi ebungi bolanda bandeko na ngai makambo ndenge ezokendele mpona mipende mana neji na banzokende kasi banzokende me oyebisinga na omelakisi ni ya douleur oyebisinga te esana somba deja mpo banzokalia mo badouleur. Oui, maman. Mais là, ni ata relief, anti-inflammatoire, n'y a pas de mélina. Ouais, ce qui est douleur en équité, na c'est pas vendredi, ça déjà qui quoi y en a ça la mpandi mususu du colon mususu wana. Quand même ce que tu as maïté, que tu as bien maïté, maïté wana te quoi kaukari, bien. Bah ton maïté déjà. Baete bango babi ongana kitati na parcelle ngo bino kokana ngo tambola te na pesi bango ka référence place to okutana po faciliter ngai na prince car so ka na kiti na moto na nzeli bango ka na terrasse mo bweza wana to sali masolo kwa na matisu moto na zongi po tambola ba trajet milai ndenge okokana ngai te ndeso na ozo moto ekitsanga ti liboso terrasse wana na Don Bosco ka wana so na kiti wana na zela bango ka wana bon pour na sukola na ko utiliser ta papier film te tala mutu bana basala ye asali ya 3 jours asukola ata lobi mai ko zwa mate soko mwana biso bana basi na ero sali dabdo mo 3 jours sokolte ozala ndenge nini ya lobi kuna mai kute koko koma te oyo kaka ndinga dabis 3 jours donc amika ko simba mai te jamais donc on va nous parler ça peut-être tout là ba papier na wambala na bilo wana na lingi na likolo bien na scotchango na sukoliti ya mzoto ekaukande na longoli yango te bon okose la papier film lelo te wana lobata lobi na pokwa lobata na pokwa tango kosopolozi papier film zipi wana maezo ngoti pona lelo maitezo ngoto ti ngona 24 francs bon lobi osale libongo. Bon, on est là qu'à 3 jours, kasi. On est là qu'à 3 jours pour la salaire RT. Omoni moto azana passé o azana posa bonga na nzoto na ye passé leki minga lobi ke na kozela ka ata 3 jours on a chocolaté a lobi la lingi ko to sala ta RT ke comme les sociaux ba ninga lobi na minga muté yo ba ninga lobi. Bon, on est là qu'à 3 jours, kasi. On est là qu'à 3 jours pour la salaire RT. Na wana kata morke mama Mireille nzambe toyoka susu tozokende kaka. Bonjour madame Nadège. Natindeli photo ota l'évolution des premiers. Mais place na tie moi flèche wana esali pe on dirait pe moto. Flèche on alaxi bino. Dirait pe na ziki moto ebimisa mai. Mai penza ko. Mame. Na ebite place on soena tiani ndo na zabo na kokato tambola te. Mina tambola ta kuto Banduta nikolo banduta kaka 41 ça mai place en penza so zuni au monde. azokoka kotambola te déjà akomi ya par terre makolo vimbi donc eke douleur na makolo na se moya kwa kotelema eza te siko ebandi bapota ya mike oyo na uto tiela bino ese lokola moto kati bamandefu siko evimbi tela kaka eza akwenuku lokola moto akwenuku na moto neza moto asala accident na moto siko na mpende mama alobi soko abengi docteur na ye Mireille po ayebisa ye Atiani place en atiani po moye te ayebisi ekokauka nango pour problème te eyaya eza grave lisusu mai ekomotanga bapota peza oyo ezolongola sikoyo poso kutu donc tellement evimbi ekomi kotoboka bafoto ezali nyonso eza awa
atindi susu yoka réponse yoka siko alobi Madame Nadège, bonjour. elobeli ekomokita douleur pase leki ndenge banda koloba na batura liboso ba audio banda otinda na ndenge abandi kotinda ba audio oyo douleur elobeli tika so ya mayangi te elobeli komokota douleur na elobeli bolanda. Madame Nadège, bonjour. L'évolution des pourtant ouais ya quand même. Donc moi pour attendre les dates, non pour attendre la thé. Mais biteki c'est au zate. Et ya quand même soit ma carte donc Tout apporter la famille. qui Tout fait apporter on a dit la à 5 de ça la non c'est shit. Et puis ça ka ba mai, to puis ça mai, de soit ma carte moi attendre la pour les dates. On chattel qu'on a fait zate. Biteki c'est au zate. Ah ouais, après ce rapport, azo télé ma te. Moi, il était passé l'équipe. Mais toujours, azo peut un respect. Et pas na docteur mo. Maman Dane Nadège, moi, na tambole zate. Et l'obéle comme il y a passé. Et l'obéle comme beba. Et l'obéle tika sur la courage à saler là qui était. Toland. Réponse à PC. Boyoka. Bon, on se voit tali photo oyo. Oh, sous sa tine, wana moi, na tchango buto awe zate. Ba photo na donc il faut que muto ko senga na privé na tindile ba photo ba mona ba photo na ba vidéo ezali na ba ndeko ne ba komi ko étonné mais moi na biso komi bo dans 2 jours 3 jours moi na fataka ni boendeni moi na fataka ni na minute moke Tolanda yoka réponse ya ye Mireille Nadège Ouais, to na zana wana mtu moyo ya lebe zati. Alors ça c'est un sujet zati pour que ta mbesi za. Je fais moi na moka ka, je fais moi na una place ni plus bandi so fongwa. Bonjour. Et ça, on le dit kauka nango. Et kauka. Nani azolo be ko sale lo te ko kaoka sikoy ko kaoka apesi ta kisi ya douleur teta ni mama muta kufi ya likolo banduta kende ko sala laser banduta kuna na Kinshasa docteur moka bimi kuna docteur soki docteur Nadège moka za kuna azo sala ka laser ya ko kanisa ka nduta ya ko bomba ka banduta sikoyo azo alexia anesthésie oh bozo mona na photo batu mususu esa awa o asalaki batu nyonso baza futi azo alexia soki anesthésie soki sili bakisa ba douleur ezo zala te mais si ça ezo kota donc abomi mutu yeyo Nadège ngo yeyo akufi na Mireille 21 ye na Kinshasa kuna bakonzi batale fo bakanga yepo akimi fo bakanga mwana mwasi wana Nadège docteur wana voilà ye wana mwana biso akufi ye wana 41 yegezi ba boteleki mwana moko wana bandeko sali pasi pe ma alobi acha iloko te mutu azolela na sala ni na tya nini eloko te poto azopola azotanga mai bapoto eza biloko nyonso na nango yeah, so ça va c'est pourquoi va c'est une place en pour le ça va pour ça mais Vaseline pour les ça pour ça. Bon ce qu'on place oh ça les apota. Na plan sous ba pote zo linge ba les jours fongwa ma déjà et bi ça ba mafuta jaune wana. On peut kana cha Vaseline. Tode na za bote na hôtel malisusu te. Na hôtel maté. Na ba qui c'est on a mélanine. Bati inflammatoire na mélanine Mr. Please. Et CD penza moi ko esa suta mulai te. Boyo ke lobela mutu ndenge komi ya passe ezaleke lobela esengwe ya malamu yaka boye azopesa ba adresse atokutuni mutu abato atokutuni siko azoko pesa susu ata bakisa solo te mutu banbote bandokangama atiaka Vaseline asokola te mutu asokolaka te mutu akomi kopola ndenge azotala mai bapote kotoboka rouge mama nzambe soki botali bavideo ya somo mutu azokoka te ye mpe azolemba te mwana mwasi oyo ata akufi nzambe akobundela ye mama Mireille oyo mwana mwasi mayele baaudio nyonso abandaki kobomba bandeko nyonso babimisi ntango akufi bolanda comme ça
Fatplay. Eza fait mission ça bonne pharmacie ça Fatplay. On va au poussière on a passé ici. Sikoyo Fatplay. Sikoyo atindi kisi ya poussière. Acha sur le cola pota botala ki gonza ndengwa botala ndenga bomie lisusu bien bien. Amba di tata mama nzoto kitoko mwana. Bomoni tala mama mpende ndenge komi. Azozela wana esila po bacha mususu. Tera ngoye wana. Soki pe TikTok azala bo tapoter bandeko bo tapoter pourvu ka botala ke. Aki no somba kisi soki ça te plaît soki kisi nini wana boyoki to landa ba audio. Fatplay. Ok, madame, tu dois te somba. Ouais, madame, comment langa ngoto mto to somba azo eba ngote. Comment langa ngoka to eba orthographe nango. Comment langa. Oui, madame, baluki qui sont partout mon anité hein. On peut proposer un qui se sauter Mama nangaye qui se mon anité bari tata nzambe tala mambo. Bakero luka qui se zate. Maman de mec ça na bonjour quand on micro hein. Bakero luka qui si ezate. Akoko mata mususu. Il y a morte parce que ça ne va pas vraiment. Donc partout mon anité. Bonjour madame. Bon. Non, faut pas te. Autant que je vais chaque jour et changer. Et l'obéla muto sikoyo abandon. Yimeni azoko kasusu te et l'obéla komi a pasi mama lufa mwana botala boyoka siko ojo atindaki. Et pas y docteur ngo ya Nadège. Hey! Donc moi na évité ce que une chose de la câble na évité. Après on a commis vraiment comme une nappe président. Là ça se fait non bouger sous tes des os se multiplier chaque jour et bakisama donc parti non surtout mon ni qui se kangani wana pota nde mutesa tout autour wana ti kota sima photo on va côté ça dit vert jaune wana nyonso tout wana donc moi na ça sous mouvement penza exacté faut venir de ce pota ce qui est en bas et ça il le colle en bas donc non là la tête papa na télé maintenant qui attend se soulager nazo kokate donc on a évité ce qui est la grave ce évite la besoin qui peut prévenir la qui c'est ma casse ou que monsieur aussi si tu pas pas dit bamba moi pour que mimi pote bimate pour que ça peut des nuits doit penser peut ça doit faire la nuit pour moi bon on kokate na ba qui c'est on mais la qui c'est mimi anti-inflammatoire et ça la sous-souté. Bandeko nga mwana moni liwa na miso. Alobi nazo kokate o ekomi 2000 liwa nazo mona liwa na miso nazo kota kotambola te. Mame tata nzambe jeune fille batu mwasi kitoko nzamba ke mobimba. Heureusement pour na mwana jeune fille na soki te na éviter so na suka. Na éviter so na suka penza. Depuis la zaka ya olala na mbeki. Na ko changer position ou changer de donc non souffrir. On t'a porté nga live la famille. Maman Sylvie, kizenga mère. Moi na umela lelo ezatena lo bana kitana na makamna osala mère limbisa. OK. Sorry mère. Ezaka yes, poto kabani na obandolanda mais moi na zali kole ezate po na kokoloba te. Na lobi mère. Na enka na pesa conseil na batu o bazana banduta o tobengi ba vergeture. Oki ozwi yango po ye munene. Ou soit ozwi yango po obotaki, ou soit ozwi yango po ochaki ba choko esali yo ba vergeture.
mais vergeture wana ebomaka nango te esalaka mpe nzoto pasi te okolata soki ezoderange yo emonana okoki kaka kolata elamba na sens ke ekouvrir yango emonana te soki operdre confidence na yo mpona yango eza nango eloko ya grave te donc mpona baoyo batie tioko te il faut koteya bango botia tioko te parce que ebebisaka po mpona baoyo baboti donc ntango oyaki ozwaki zemi nzoto yaka monene poso eza koexpande ekosala bavergeture wana bamisusu elimwaka bamisusu elimwaka te mpona baoyo baza na zemi bopakola beurre de karité ou bien cocoa butter oyo nde toba na français cocoa butter edaka mpona bavergeture wana ebima te donc oyo eza baerreur bato bazoluka perfection na mokili ya lelo sikoyo mpona bato oyo ndenge tomoni image otie wana ya mama na biso ebimi ndenge olobi ezali lokola mbasu donc elingi koloba ke mbasu ezalaka te ezalaka toujours ka bainfection soit tétanos nazoconseille bato oyo baza na Kinshasa soki oza na pota moko bazokokoswanya yango to bien pota moko ozomona yango eza boye biloko ka oyo eza bapota ou bien bainfection ou bien tétanos bokende na hôpital ya Kankokolo eza na mutu aswanyaka pota koleka soda te bokende na hôpital ya Kankokolo bakoswanye bino bokobika na monde entier awawa médecine oyo eleki ya na makambo ya pota ou bien kokata likolo bien en tout cas pota kaka traitement ya pota eza na bato baleki basoda te pokuna pe na Kankokolo ekozala mbongo mokie bokende kose faire soigner kuna bokozwa baresultat ya bien lolenge naza monganga te mais na ndenge emonaneli on dirait eza tétanos en tout cas na suki yana merci mais ndenge opermettre nga naloba na kiti tolanda so ba audio merci tétanos à partir eloko wana babetaki ye on dirait mais nayebi te mpo bainstrument ya utiliser est ce que ezalaki stérilisé azobenga ye docteur atangaki ki classe yango ya aza munganga clinique aza docteur médical appareil yango ipare bakoma bango kosomba yango appareil donc voilà en tout cas bandeko bomilinga soki yo milingi oke kotika nzoto no bongo te ata mpona bantaba na bangombe na bangulu bakolo bantaba wana na bangulu na basoso bazwaka n'importe qui taya kosoigner basoso na bango bakendaka kozwa vétérinaire aya kovaccine banyama na bango donc c'est-à-dire vétérinaire atanga classe wana ya banyama donc soki mutu alingi nyama na ye azokende kozwa mutu atangaki classe ya vétérinaria aye kosoigner banyama ebongo yo mutu kaka alati blouse ya pembe ayebiso autaki kosala formation donc classe yango bakoma obenga yango formation donc mingi yango baotanga kuna na campus baosala ba 6 ans wana basala yokanisi eza pamba te bandeko donc okizwi nzoto ne okoki kotyango ala merci de mutu nyonso asala mpo ye alobaki asalaki mutu kingandi bakoyisa bino akenda kozwa formation na Brésil et alors bokosuka na baresultat eza mawa eza pasi mais bato bayekola même na bato oyo bazoso batonga oyo ya bamonjaro banini biloko wana nyonso botika na bino oza monene lia na cadence sala exercice okozala na cadence kokende na babiloko wana ya banini wana bon voilà mama eza kaka toli mais bon malheur esi ekomi ewoyo tozopesa toli na bo batikali oyo batikala kende mpe suba mwana mwasi oyo te ata pa na ye te ata mosusu bokende te na babiloko bazokoinjecte bango wana na badendo mpo bakoma mafuta mangulu na nsima eza na sens te parce que na nsima na yo oza na bamuscle na baveine oyo eza lokola ordinateur oyo ezokontrole makolo mouvement na biso na makolo soki bake komamika bamafuta esike esengelaki te mafuta ezala parce que nzoto na yo ndenge esalami soki oza na masoko plat nzambe asalaki yango bongo na structure ya mikuwa na yo na nzoto na yo efaleki ezala bongo soki olingi olongwa na structure wana kende kobala moto aza na morphologie oyo yo ozoluka mpo bocreye bano baza na morphologie oyo yo ozolinga c'est comme ça basalaka eza te okomi komibamba babiloko po ntango yo okende bafulifuli yo bamafuta kuna na kumanima mais mwana na oyo ya mwasi akobotama na nini kumanima wana oyo oza nango te mpo eza génétique te siko mwana no mwasi pe ya kosani ye pa kende ba injecter lisusu na tour na ye bomoni eza biloko moko eza malamu te eza kitoko te esiko ntango basi bazokomi pompe biloko wana mpona koplaire nini mibali eske mobali wana yo ozolinga yo impressionne ye asali nini na nzoto na ye ye asali eloko te ye nzoto na ye eza bien ndenge bakelaki yango ye akendaka kokata suki pourkua yo olingi osala makambo oza te oza barbi te ezala yo c'est tout oyo akolingo ndenge ozaleli wana azali. C'est ça en fait. Maman Sylvie, biloko boye sala kango conscientiser ata depuis ya émission nyonso
opesi patutoli ba jeune fille surtout bana na biso mike mama oza mwindu pakola mafuta oyo kozaka nana sisi pe kotia papa mbonzo nampe na sisi kotia ba audio tena ningi na sisi kotia ba audio pe bato ba mama osilisa nasengi zela muke zela muke na sisi kotia ba audio nga nazokende nasengi azela muke zela muke na sisi ba audio etikali na donc voilà bana na biso surtout bana na biso oya mike oza mwindu makasi mwindu eza kitoko eloko bozo comprendre te mutu oyo aza na peau na ye eza na beaucoup de mélanine na mutu oyo aza na peau oyo eza na moins de mélanine donc bato ya mwindu makasi na bato ya motane bato ya pembe yo muta mwindu bonunaka noki te bobimaka ta baride te eloko bozo comprendre yango te peau ya mwindu eza kitoko eza na makambo ebele ya kitoko makasi ezana donc yo botala bakoko soki bakomi bakoko koko ya pembe na koko ya mwindu omona koko aza mwindu makasi aza ta na babenga baride eza te mais koko ya pembe omona poso na bango elembaka mbango omona poso etebi ezokweya mais koko ya mwindu poso na bango ezaka toujours makasi elembaka te parceke baza na nini eloko bato bazoluka mikolo nyonso melanine wana bato ya poso pembe kutu bandeko na biso ya mindele bakomi kosinjecte mélanine wana po esala bango banuna te poso ezala toujours nini elenge mais non bandeko botika ko merci mamene merci ya poto ke na ngambango merci maman merci beaucoup maman pour nos conseils papa na biso James Mbonzo okoloba la moda bonjour ouais de maman si bonjour la mode de nous bon wana matika na loba nanga mingi te après na kiti parce que nalandika meme nega zoloba wana monde allait changer et changer na ndenge moko ozomona ba opération banini mais biso bana mibali tonto okola na kini génération na biso na okende na koloba onka na ba proverbe moyen na kota boya te po eza mwa salité na tanke na mukolo ezalaki mwana mobali soza nango penza ya boye ozwa mwasi te soko ezala nini mina bino okenda ba proverbe o comprendre ga donc soko ezala nango ya muke te ya boye penza ya munene biso soko eza na mwa kambokolo tatambala ya munene tatambala kotela baka tatambala na ngai azalaki nango penza ye me basi ya minga oyebi na kini basi ya minga ndo bayalaki ye bakokima ata pesi mbongo baboyi me lelo bakoma luka minene me lelo oyo nakoma kokamwa kisasa nenga poto donc basi donc monde ekomi en vert me kala so ozwa nango ozwa mwasi te biso tokoli bongo ti moda kala nga masa na nga basi penda bakolinga te yaza koka basi baoza na baboulevard kuna po yo ya moyi ozwa mwasi te mais lelo monde comme envers omona binga lelo donc nga lelo échange ya muke basi bakomo kima ya mike balingi su mais kaleza la vie ya mafuta eleki mingi te nzoto mais jamais soko eleki omona binga mwasi boyi nga masa na nga basi bakolinge te ozomona basi mingando bindeleki bino pesi lara okende penza omona binga mwasi na bino non boyi non bano vérité non bano te pona se non bano likambo solo oyo nga mona kala biso tokoli na kina ya kibongo yoko ni logo te o jamais kozwa mwasi te mais lelo monde komi envers bato bakomi on dirait bato bakomi maboma basi bakomi maboma que te beso bazo melaka biloko na ebite soko lelo ni koti bango toke ezela mukezela munene kobotaka mwana yo somona ebota mwana te elioso eza na franchement on a kotika memikisa na monde à l'envers nga nazanga na masa na nga moko aoka na poto seri mobo momi mobo tellement na olinga tura bidanga apesanga euta barumani bacomprime wana sifi moda na mela yango na biso butu mobimba na ti eloko moko te mais eyaki bakisi moko neti na poto bazosala yango partout lelo bamenye zumu wana azolekisa bino ebelebele na banini ya solo na ya lokute esangani
okomela na mela ba comprimé wana na ebisa siko bano melango po esala nini po esenga soko meli yango olala te butu donc donc il faut nga kotungisa mwasi nga mpe na meka na ebiso silibi moto rien be na souffre na niveau moko na toka esa nango eloko te ete ezalaki mpe biloko moko euta barumani bacomprime bazosalaka yango moni babiloko tokomela tosala batension mingi bazosala yango omoni kaka na poto bamisusu bakomofabrike yango okomela nga biloko ti lelo nde naza jamais mais lelo ekomi mode okomona kaka motu alingi akoma boye ameli minezo alingi asala boye tingitingi na bango wana yo wana keiti oasalelaka bango parce que ye bameli badegre alexi badegre itingitingi ake kaka boye vraiment mais badegre bazomela banzete bapokelaki ye mbasu kuna mpenza na bord moda yo ozomela badegre mutu mosusu omoni ameli tanga wish ameli eske babiloko wana yango te esalaki tétanos kuna na se balobaki mais oui mais parce que bazoménager trop de comprimés surtout na poto bakisi eza trop ke na pharmacie bato batondi bakisi omona bato mosusu komelaka bakisi tout le temps mais non bato bakomi kaka magnésium soko bamoni kaka batali bakongo so bakomi mais oyebi te soki eza ya solo oyebi te so bafabrike yango na chine oyebi te so basalaki yango na turki mpo biloko wana soko magnésium na ya lokuta na ya bafabrike na roumanie mpe ezali pozala mpenza sobre faut que éviter biloko wana nzambe apesa biso bana basi mpe bakosaka bato okozwi matiti okotia yango okozonga moseka okomeka matiti wana okotia boye okomi ngubungubu imoseka yango mpe ozongi te okontre kotango osokolaka mai na yo kutu soki osokoli mai na yo malili kitoko opangusi na esui kitoko nzoto na yo mpe bumbami bien ntango okoki kotia susu biloko bitya osala boye ale okoki kokóma susu lokola wiliki kitingitingi ye wana kosala bakisi bimelamela bino bozokende kaka bafabrication omeli tanga wisi oke so omeli ya bamindele bozosangisa badegre bozoyi bakututa degre boyo bozokende yango boyebi te yo na biso bino exemple ya camarade nanga nazalaki akufa masta nanga wana ye alaki meme mwasi ya molando azozongisa mbongo mais lelo ekoma mode azalaki ne original mais oui nzambe abota ebongo eza nango mais na lere wana eyalaki mwasi mpo asupporta ngo c'est grave mais biso tomona mais lelo vraiment omona bino vandi bina mwasi azolobaka ke nalingi mais tokomonde à l'envers ibasi ya ndenge wana ce n'est pas la peine nzambe asali mutu na ndenge na ye alingi boye me tobota mpe bana bongo ezala boye okobotaka te mwasi ba osepela na yo te mais tellement bokomoluka badegre moko ti boni biloko tozalaka nango te tokoli na kisasa biloko wana ezalaka te tokoli na kini jamais tellement koya merci papa na ngai papa Jeff Mbonzo merci nazonga na sujet kitoko merci nga nakotali kaka mpo napesa yanga mwa moke nasepeli kitisa ngai merci beaucoup voilà la famille ezalaka mpe bien koyoka mpe batémoignage ya boye maka ezalaki mp ya dehors ya sujet mais eza mpe kaka nde mokili yango nde tokendele bana balingi so banduta te eza c'est la même chose bamosusu mabele lokola biso eza na mabele oyo ngongolo maza oyo ezanga nini bamosusu bakende kotelemisa sikoyo biso batotelemaka te ya toke wapi batelemisa biso mpo badokter tokenda nyonso basalaka tosala biso mpona komona ke autopsie soki nini nini babe yango bebele eza te voilà mpona komona ke makambo so eza nzambe bande tokontinue na sujet ya docteur Nadège abomi ma sœur Mireille mwana 41 mwana aza nano na sensation mwana azotakata nzoto kitoko mwana azoluka libala na ye aza nano azosala azoaide famille azozala mwana na mwasi mwana oyo mpenza aza lailai bandeko na nga akufi kaka boye likolo nini nduta ngo mpe wapi eza nango mpe akote emonanaka te eza nango mpe kaka na se wana kaka malinga bamone kaka alingi tashe te ake na ndeko asalaka balaser ake kuna mpo bakatakata ye basude bango si basombi bapareil kuna na kini
donc bato basomi azana mwa fi chambre na ya bongisi bien tie soki mamwinda likolo mwa soki babe yango soki protecteur soki protecteur soki nini projecteur atie mwa projecteur ne likolo azwi mwa mbeto atie azwi mwa pareil wana somi na YouTube soki bazosomba yango soki na internet ya laser wana komi nango kotekama akomi mpe docteur na ndenge na ye dose ya anesthésie kazeya yako wana peut-être ezalaka likambo ya classe moni ndenge bomi mutu bamosusu bango oyo batineli bamessage osalakisala tata pesa biso solution nga mpe bongo kaka nasi na meki ndenge nyonso ezosila te naza na Kisangani ye mpe alinga kende banduta meki ndenge nyonso ezosila te aza na Kisangani alinga futa tike akende na Kinshasa basale laser baboma nduta yaya yoka oyo tala jeune fille akufi aza sika bomoni ndenge akufi tozoyoka badéclaration ndeko na biso azokende na kokufa mongongo ekomi ochange mais alembaki te marke passe marke motema ekomi koswa toujours azotinda baaudio boyoka audio oyo toyoka nanu ndenge docteur nani yango alobaki Nadege alobaki après tocontinue place na site. Malheureusement pour na mwana jeune fille na soki te na yebi te so na suka na yebi te so na suka penza depuis nazaka ya olala na mbeto na ko changer position o changer ndenge donc na souffrir makasi na moyen te. Bonjour. N'expliquer que le traitement laser et ça la monte. Et ça la qui se parle la rater qui pour prévenir bonabo. Et ça la rapporte ce qui est à cas de mouvement. Maintenant c'est que il n'a pas été dans mouvement pour na nani kauka. Pour na nani monte oya laser on a kauka bisika oyo. Ndute ça la kiwana. Pour na moment fa lungulande pour sona pour se monsieur bota mais ça la procédure na wana. Procédure on a besoin de biomilio ka kisa ya douleur ici pour ça besoin de parole pour na belé wana eza traitement ya pote ya normal ça traitement ya pote nani ya laser. On a sukola te depuis jour wana nazalaka nazwi na chema ina mulangi na se doucher ka na se na sukoli elongi na pangusi na mapeka na pangusi donc na sukomo secondaire bébé abotamisika donc pangusa ka asala te mouvement te ka nde yo jour aussi sanga nde na bimaka na yo zonga et c'est tout type de coordinateur donc ebandenga depuis le lendemain osalenga lundi mardi esalika mwa otamoka ya mokie mardi ebakisa mikomi mibale mercredi donc depuis natikala obima te natikala osukola te natikala oselo omonte nazalaka na kati ya ndako nde toakuna premier niveau no nakita kutu ata na se te o nakoma ata na rez de chaussée nakoma kute nazalaka na kati ya ndako oti olongola poso eza olongola poso te mais ezotimbola nde pota ya nde mpe apota oyokaa nde mpe apota mama elobela jeune fille ya bato ya kitoko kisi nga na tie eza flamazine eza uniquement mpona bapota ya moto yango eza uniquement mpona moto laser ya moto nde obayiki eza moto nde eza bo eza neti pota ya moto eloko na totiaka yango wana kotia eloko mosusu te yango esalamaka mpona moto aka mpona moto na kostope bamicrobe ekota na pota te yango ndenge nasalaki yango na otia natie eloko mosusu te apa flamazine wana tokoti na internet otali okoti google otali baolaki soki eza eya mpona moto salater eza moto to nde etumbi bolese eza moto foka poti kisi ya moto okotia kisi mosusu te po vraiment so nayebaki ezali ya boye nanga nanyokola nzoto nanga boye te nanga natika mpe navanda na banduta nanga parceke oyo eza demi liwa te eza demi liwa mwana baza moni moye te azotindaka baaudio mpasi eleki docteur yango mpe ndenge ezala ye docteur mire yango soki Nadege yango akenda kotala to moto azobela kani mesuma mpamba ata kotala ya pamba azokende te avani na ye mwana mwasi atindaka baaudio okosala te kotala révolution ya banduta na yo osalaki laser soki etetuki ndenge nini
Moi naza kotataka na boye. Ata kokende kotala ata miso apamba. Hey mama wedi unvimba yaya. Wedi unvimba. Alobi fala vana na banduta na ye. Fala na vana na banduta na nganzami nini tinda kingana kene kulongusa banduta. Jeune fille à 41 ans. Et pas na hôpital kuna bandeko ba mkonza mboka bato aboye vraiment. Osala na kaleza ki bongo service jeune le kaka na bandako ezala ba nini contrôle. Leo na kine komi mutu nyonso so sala mwa hôpital na kata ndako. Pona ko bomaka bato. C'est impossible, vraiment impossible. Donc, on vivre sauter. La côte peut anda kundé na zabu, on vivre été. Je préférais de vous expliquer bien avant, et d'ici vérité. Maintenant, nous tous les monde dans une décision. Comme tout le monde dit qu'il va souffrir, bon. On atteint. Jeune fille. Boy, bobo mieka. Nako kitanda na kokate pona ukiata se soulager quand on na kati ndako na zo kokate. Non, insupportable vraiment. Abisi na perdre na zo kokate nzambe mono tata. Mama lufalunkandi yaya. Non, insupportable vraiment. On peut douleur au thé, l'équipe est au niveau, l'équipe doit être massage. Douleur, chaque jour, les autres se développent. Chaque jour, les autres se développent. Vous avez un pour la maison, bonsoir. Moi, na jeune fille na biso yewana. Azalaki na mabanduta na katikati ya makolo kande ekomi na kini bato bakomi na bapareil ya laser na ndako na laser na ndako bakomi ko tetuka banduta bakomi ko kangisa banduta bonde to mona pe na ba TikTok to mona mindele moi eloko moka muke mona nduta ipansana boye bazozomisa ngo bonde nga na mona ki déjà eloko mo elekaki ana na ba TikTok nzoka na kini mutsoka zana mo fi chambre na ya decorango bien akomi ko zombo ne bakisa banduta siko ya kene pasala ye des séances akena première séance abandi ko tetula banduta ngo wana kayenka mama soka achaka anesthésie ndenge nini siko ndenge bakotisaka batonga wana eza lokola songe moko boye ekotaka po ebanda kosala boye batetula yango mpe na nzoto soki ndeko tetula misisa wana ezalaka bavene elekaka makilai soki ndenge ndini ndute kosala nini mwana moke bandeko mwana ozali na 41 ans mwana biso kitoko boye vraiment bota mwana ekutu moko na mondele pare oyo boyoka mwana chance naza na mwana nga moko na bota ya mwasi bandeko obo tikali bokendi lisusu te botala mwana kitoko l'espace kaka ya une semaine na combien de 5 jours muntu fuili ya ndeto za bona bakundi te soki bandeko baza aba otala biso soki baya kobakisa so maloba mosusu bomati boye koloba na biso po biso tozo partager kande bolobi to partager sango mpona kobatela ba oyo batikali na minute omwana mwasi oyo babengi Nadège tweet azomonana te. Donc voilà soki ye azalaki 40e moto banda bandi ba opération toyebi te comme il faut bakanga bango okende banda na communauté kena no kosala opération boye bokena na commune ko fonga bo futita mo $20 na commune po ozoke na risque nzoto na yo lobi ke commune ya bosala nga mwa nini moke kaka na ke po basala nga mwa place moko boye bino pe boko bomba boko linga te boko lobaka ay ta mususu bako kanga muta bato wana ok kosala makambo yo moko bana kiluta ko sosi ndute kosala nini 41 ans c'est normal pourtant obota ki mwana wana liboso ta mususu zakina na nduta te ngata ona bota mwana nga liboso nazaki na nduta te jeune fille peza ozotala lengu vemba nazangi na nduta te babiloko ezobota ka selo surtout nga tango na ye kozwaka ba monopause pa na ye kosutane na ko munene biloko amona nga munene bo tango monopause kaka elati ngaka oyo nazokende na monopause soki presque na kasi oui mwana kosi to ina na monopause te na ebite kote na kosela ba deza tata nzambi kansalisa il faut na changer même nazo changer leli makambo nyonso ko na komi na kobanga po munene bana makile bimanga société tala na ko na koksi inanete na komba tole kominga munene ezoko yikita ko kita se ko kita siko to bana siko na sala nini na ajo po na sala nini ba bote wana nazalaka nango
mabele akotelema nazalaka nango na boti bana c'est normal bana bafibi ngako tu mwana kaka moko moto afiba mabele babo mutu batikali bamela miliki po di fait pe akomela bapilili mabele etataka mwana mabele peza etati ezobima su te ntango kobota mwana mibale sosa mabenu rien sosa mabenu rien fo bokeba mpe na bapilili bajeune fille boso bozolandaka awa bapilili mpe très dangereux esalaka mabele etatisaka mabele to biso tozalaki bazoba kokanga zemi soki omeka mwana aza na mwana ndamu 2 mois kakata zemi mosusu eye donc zoba ya kokumba zemi nga ntango nazalaki kibaki mamboti nafi mpe mamboti mwana mutando en tout cas toza na lisolo mawa tozocontinue toujours mwana tadila mwana kebeni tadila mpasi sakidi mayela masukidi alobi fai nazala na nduta na ngai ma docteur osalinga boye mpo na nini tozocontinue baaudio eza toujours baaudio eza naza na so na kombe soki di audio etikali awa tolanda mpo tocomprendre ntina suka apres tosala soki bato bakomata mpona kopesa conseil na bajeune fille ebele oyo bazokatisa mabele oyo bazoni kolongola nduta oyo bazosala bacomplexe na nzoto nazalaki te na déplacer mpe nazalaki moyen na répondre na bamessage no ezalaki na tout andekala mingi te na lobi boye eza poso na yo eya ndenge mpona yo nde kokauka nango esala bokokaka ye so nde ekauka na omona susu place oyo bamite ezalaki omona ndenge esala kokondakonda kotika ndoka kopakola ngo susu eloko te eza ndenge apona nde esali ke ekomisa ngo bongo ekauka mokanisi omoni bafoto moi nde nzoto ezokomi soki ezose décompose nayebi te mondo ye moto esi akufi nzoto ezopola sikoyo nete so ozomona bafoto nga nazotindelaka o mpo wana kuna ezobimisa bamai ya vert koto bamai ya jaune juste nakoma ondire bembe oyo to nini nzoto ezose décompose na munya bamai eza bakisi opakola ngo esa bango bongo parce que normalement machine traitement la zette opakola baproduit mosusu te tala azalaka vitesse okoloba te ezela nazo na poko na kotalatala ta niveau comme nde badocteur batalaka tata nzambe mwana nkento mama mwana wedu bunakata tala mesu mama tension ekomi kosala ye tala ndenge aza kocheka na nini okokende kobeta turu te bozwa moto ndenge azwaki moto mpa na yo ayaki mpa na yo okozwa mpe moto tekende kotala mwana tata nzambe nga nzambe kanda ya boye seigneur munu sigonda muntu baproduit mosusu te tosalelaka ngo te omwaka ti yango moko ekauka namoni yango eselelo te mai ya vert wana na ya jaune ezali banda obima depuis avant natia kisi nde ebandaki kobima avant natia kisi nde ebandi obima kotia kuna tie kisi na moi nde kutu estope yango kutu estope yango ebandi osala neti ekangama bamai ya vert wana ya jaune ebanda obima depuis bien avant depuis lobi oyo esenganaki oluka kisi yana soki nini ya poussière wana ezali deja ezose décompose moyebisa bamai ya vert na ya bajaune kisi nga atie eza juste uniquement batiaka na rozikaka mpona brûlure batiaka ya moto eza kombo nango flamazine eza uniquement kaka na moto so motuka aziki nde batiaka yango batiaka yango mpona elo mosu te mpo ezalaki osala ndeni mpo ya kopanzana ezovimba esali bamai na kati evimbi mpenza esali mai na kati nomona mai wana soki epasuki edégage sikoyo mai wana ezali na kati ya nini nde ezalaki ovimba na kati ya nzoto ese pe ondire moto basopeli mai ya moto nde evimbaka wana ezovimba bongo so evimbi epasuki eluki nzela emipasoli omona mai ebimi ezali pene ezovimba mai ezobima evimbi mpenza okisi na tie ku nde namoni mwa changement ezobenda mpenza ebenda omwa place yana eza osenye mai bongo omona so ebenzi ekausi place yango omwa kisi ekangami ekomi libanga kaka bongo donc mosala kisi yana yango wana flamazine uniquement ezalaka mpona ozika so eka motuka aziki nde bapakola yango ezala mpona traitement mosusu te apart moto donc so yango te kutu enge eza mawa tro makasi enge eza mawa tro mpo nde ezalaki ezovimba omona evimbi esali mai na kati omona epasuki mai wana ebazobima sikoyo nde kuna aza boye ku
naozela nde abengeli nani médecin aya oconsulte nga awa na ndako mponga moyenaki otambola eza te asalanga pansement batianga bakisi parce que nde naomonela a moyen te fo médecin aya komelanga baantibiotique ya makasi na bandomelation mpe eza injection balanda koinjecte nga déjà po façon pota oyo ezaleli foka baintervention ya baminganga parce que c'est vraiment dommage pota oyo mpenza mawa trop faut déjà depuis nazali na moi naozela munganga ngaya tibo ayeka te fo bayela ngaya ya osala pansement na ndako la famille nakomata na dika donc nde ezalaki osala mo evimbi bongo ere epasuka ebimisi mai wana omona ere ebimisa mai wana elongoli poso ya likolo ere elongola poso etikali pota ezolakisa evolution nango nde ezosala te ava kuna tiakisi ozomona evolution nde ezosala te ebandai moko mibale ezo evolue nalakisaki yo zongona bavideo omona nde ezosala omona elongoli poso oso mai yanaka epasuki boye elongoli yango poso ekomi pota kaka bongo pota omona bazomisa bamai sikoyo bamafuta bajaune wana na mosusu mafuta ya bavert sikoyo oyo ezomisa bavert wana eya place osalaki na injection esalaki neti boule esali neti libange ekangama ye na kati ezali makasi koto na nsima lokolo koto kota geni koto esali neti mwa libanga eza siko place ana nde ezobimisa mai ya vert eza omoi nde eza ebandaki bongo esali neti mwa kovimba wana kovimbe mama ere epasuki omona esali pota ebandaki bongo place natielaki o flèche wana nde ndenge ebandelaki tinde ye opanza na bongo ekoma pota monene bongo ebandai na bongo mai na kati omona evimbi so epasuki esali pota esusu place mosusu evimbi so epasuki esali pota omoi nde ebandaki sikoyo ezosala soki omona evimbi esali mai na kati omona epasuki esali pota apres pota sikoyo mpe banzosanza bamai banzokontinue kosanza bamai ezosanza bamai évolution na moi ya mwana donc kisi nga naki olotia kisi lobi baapres midi nde na banzotia kisi wana déjà mai ezobima so otaki badra kuna alalelaki badernier temps ozwa idete ezobebisa na badra donc ezotanga mai mpenza ezotanga makolo epoli Malo bonjour. Omoni esali wapota po jour nango ekoki te yango esali wapota bongo yango bakozi bakisi ebele yango moi bakose longo avant dele esali wapota wana etikanga bongo ekauka nango. Oui, bonjour madame. Alors que so ozolandela bavideo nyonso bafoto nazali kotindela depuis le premier jour évolution ya bapota nde ezalaki ose développe nga na yo pakola flazine na pakoli yango c'était le jeudi na pokwa ere nakokaki su kosupporte badouleur ya bapota te nde ezomisa bamai ya bavert wana na ya jaune omonake ere esenganaki osomba soki fatplay wana ezalaki te nde moi nasombi nini flazine na pakoli eza kutu mpona flazine wana onga apakola ekutu nde kutu esali kutu ke ebenda su bamai wana bien omona neti lelo nalamuki tofi namona bimisi kutu naotosala pansement naotosala pansement nde omoni pota eza propre boye nde omoni pota eza propre boye so alaki avant nasala pansement oregrete zala luka natindela wango tofina moko ebimi awa ozwa ide te tofina moko osakana te na place oyo ya kote ya articulation wana libanga nde mpenza nde eza na kati mpenza libanga esepe ya libanga place ezomisa bamai ya vert wana oka pe ya libanga omoni awa jeudi ere natiaki flazine wana ezala mpona moto damazine ezala mpona moto yango nde natiaki ere natiaki ya damazine oyo ya bamai ya vert ne ya jaune etunanga kote articulation kotona sima ezomisa mai ya vert kote ya mwa likolo kote ezomisa mai ya jaune mafuta bea ya jaune mpenza ya jaune nde foto oyo ya jeudi yango déjà kolebandi deya kosede déjà apartir ya jeudi nde mpe nakokaki kosupporte te nde awa na jeudi nde place apartir ya jeudi nakotia flazine oyo eza foto na tene mpe ya vendredi ya lobi mo nde likolo ezopola place yana ya articulation mai ezobimaka ya vert kutu elo ezalaki ezobenda yango su makasi nini flazine onga natiaki oyo
moni mai ezobima ya vert koto likolo koto ezosa esala etofi na koto likolo siko place eza mai nani sikoyo oyo natindeli yo après pansement zala natindela yo sikoyo ya avant pansement ya lelo yango nde natindeli oyo ya basalinga pansement zala natindela yo sikoyo oyo non basali pansement te oyo sikoyo ya basali pansement ya liboso pansement liboso ndomo omwa place esali mwa jaune wana nyonso tofina sikoyo ya bafini tofina wana nde sikoyo eyosokama yokoma sikoyo rouge na foto natindeli yo lelo sikoyo nde sikoyo bayosala sikoyo pansement sikoyo likolo bien sikoyo basokoli likolo nyonso tu nde sikoyo na foto natindeli yo liboso ya nde sikoyo wana basali sikoyo nettoyage ya nyonso tu pansement po basalinga pansement 2 fois oyo basalinga pansement liboso basalaki yango kaka superficiel kaka bazali bateke tofine eza na kati mais mpasi econtinue mwana namoni place moko esede na meki osalisi na fina namoni tofina nde basalinga sikoyo deuxième pansement nde omoni sikoyo basukoli likolo wana mobimba sikoyo basukoli mopende mobimba nde omoni sikoyo ekomi sikoyo bongo sikoyo nde omoni nde eza wana oyo nde sikoyo deuxième pansement basalinga sikoyo basukoli sikoyo likolo nyonso tu ebandeli ti suka likolo ti na se nde yango sikoyo pansement basalinga ya suka yango nde baparti mosusu esali bakayu na kati awa bakayu donc lobi fo baverifie so bakayu wana eza nini so ezaki bainjection osalaki nga nde eza kokangama na kati baza oblige babenda ngo nde eza parceke bakayu mpenza nde esali mpeya na kati mpeya nzoto neti koto kota nini kota mole koto articulation bakayu mpeya na kote mwa tofi eza se 3 parties boye bakayu mpeya nde eza na kati bakayu mpenza eza kokangama na kati yango ezomatisanga bafièvre likolo moto donc nde lobi ke dele nango ezali na ekoki te dele ekoka te ndeni bana deja sede badobimisa nini bamai ya vert deya na nzoto deja moto eza deya badécomposition ya nzoto deja motu deja donc nzoto ebande deya kose décompose mpe bakomeli nga bakisi na omela baantibiotika makasi lobi sikoyo mpo baexamine nga likolo yango nanu po mpasi ezosilaka te bakayu wana fo bakota bakayu wana soki eza ojuste nini donc bakayu eza na kati ya mpende na nga bakayu mpenza bamabanga ekangami mpenza je crois 3 places ekangami 3 places oka na oko kotambola te sino na ngai naya ti wana omona eta na nga oyo ngai aza nango kotambola nde na okoka te na okoka nde otambola te na moto na eta na nga na kokomata ta moto te sino na ngai naya minea tuna nini anestesia ano chuba inga kombo nango nini eza produit nini yango wana mayele komozonga mwa moke moke nzambe eyeba kombo nango tela kombo nango po nzere yango nde moto ya dommage ngai donc na compatible nango te nde esali bakayu tire nga yango lobi otire nga lobi parce que po bakayu wana so ino ebimi te naoza ya kimia te bakayu wana eloba azala besoin ya nini ya kombo nango kombo anestesia apesaki ye oui eza image ya lelo yango wana atindeli nawa so botali bafoto komi kwa mta ziki moto zala se elo appel video omona yo moko nazo répondre so te place otie flèche wana ezalaki poto mwana bafoto nyonso aza otindelo te eza kaka na batraitement oyo naosala nde place wana nde ezwi chance ya kose stoppe place mosusu oyo se stoppe te ta place wana nde ezwi chance ya okufa moke po takufa place wana moke mais à part wana baplace nyonso to eza na mobesu mais ekufi mpe superficiellement na kati bakote eza kaka
sali kaneti pota ezuka ezati ka ba posome na kati ba pota ezaka parce que esa ka passe na kati ya pe makasi na kati donc ikausika na ndenga likolo ba posoka ya pota likolo mais place na des moi chance parce on a kangelo photo sous moi liboso pembeni ya sexe omona penza nde penza eza pe choc ya pota penza omona penza eza rouge pembeni penza ya sexe mpona oboya nde ozwa yango foto mpo eza mpe pembeni ya sexe pota penza esali mpe ya rouge omona yo moko yanga zweli yango kasi foto natindela omona wana eza ya place basoigne wana nde ezwi chance ya obika deja tandis que place mosusu eboyi mwana mwasi bato oyo babengi Mireille bandeko bande koexplike nyonso botala bapota yango ozomona bozela soki nako tala botala ndenge esalaki bamoto yango awa bapota ezotimuka na nzoto ozomona zela nayebi te soki nasani zela nanga na longwa totapote na nameka na masa bato akufi kaka boye likolo bapota oyo nzambe likolo kalongola nduta tata nzambe kimpila mambo moko zela nabalula mpe kaka kamera ti kamera fe ebaluka bandeko na nga eyiko nde na olakisa yango te yatia na video mpe video siko baofilme mwa masi yango awa azofilme na bandeko na ye na kati ya chambre nazoyeba te se nde na olakisa mama na likolo ndenge vimbaki nzambe mama na bapota Seigneur Jésus nani kuna mwasi kitoko boye tala makolo tina se mwasi kitoko nzambe na bandeko travail ici mama moyen kotiango nazobanga mpe moyen mpeza kotiango mama taba bafina boye bandenge azoganga mama ekoti tina kati eluki ba infection balitata nzambe mwana mwasi mopende vimi makole vimi boye docteur akela nda okesala pansement wana oyo alobi wana mama mwana mwasi avandaki na ye mama tala nzoto kitoko boye mama nitobuta titile bon tala bapi bandinga bandeko na nga na biso eza na moto moko oyo akoki kobakisa mwa liloba concernant makambo oyo so mpe aza te tokati na susi na nga ezalaki na ya kokabola kaka sango nde balobi tokabola topartage mama na biso nani Mireille akufaki donc famille kutu ezangi na maloba siko place oyo docteur Nadege wana mwana mwasi wana asalaki ya nsala moko na ndako akimi bazoluka soki
azawa mpo l'état faut tala likambo oyo mutu abomi mutu n'espace ya 1 semaine 5 jours mwana mwasi bato ya 41 na débrouillaka na ye akendeki mpo ayoki sango ke azokosangisa banduta ye mpe alobi nga banduta oyo anga mpe ezalaka boye kaka na kati ezalaka na kati bakwisi awa kaka na kati awa na bamoto wana tozala bango bamoto wana tozalaka nango alobi mpe koto soki nduta ebimi koto mpe fo ebima donc mpo makolo ndenge ezotutana bongo ezalaka bongo na ere makolo ezotutana surtout bino bato botambolaka biso lokola totambolaka na biso to tovandaka place moko eza mpe ndenge mosusu bino bato bosalaka bacourse bozotambola donc bacirculation wana ezokosala eza mpe ndenge mosusu bandeko mwana mwasi banduta wana moneke ezalango mpe ya mike ezalaka mwana 41 ozala banduta ebele nde mwa moke kaka wana bandeko totika bacomplexe ninga omininga nzoto no ndenge nzambe asaleli yo ayokisango ke kuna ndeko moko azokosala banduta na désert kuna azokofinika banduta akofinika banduta akobadikisa banduta ake mpe kuna batotoli banduta ekomi na ndako pota siri pota banduta ekamukaka kaka bato eza koya kaka bapota eza koya mwana mpe aza kolemba te akobenga alalaka te tala makolo jeune fille ya 41 mwasi kitoko nde bomoni ana dejo na Mireille mwasi kitoko nde awa oyo bakosenga basengi mwasi kitoko tozaka na video neka moko na mite bato mosusu tanso bakobimisa oyo bakozwa batiele oyo bayebi ye peut-être bavideo ni mosusu ekobima mwasi kitoko abotaka mwana moko babi mwana wana mpe abotei na monde aza na mwana métisi botalaka mwasi kitoko aza na mwana métisi aza na Kinshasa babomie kaka boye likolo kaka ya kobabika banduta mipende botika banduta evana boluka bamafuta babere de karte ne mama biso memekisa no la lobi bandenge belebele biso tozwana biso la chance yango tochacha bamafuta yango mpe ekenda nango te ezalaka nango kutu mosusu kutu donc ngai na banduta nango ezalaka no mingi boso tosali yango nimi tokosala faiblista nini kuna nde epesaka nsunga botika nza nango nzoto yake ebola yake ntoto yake fwa to mona bakomplese boya nini tozokende wat bandeko na ngai mokomoke baretouche tomonaki mwasa paster Barcelo awa akendeka mpo babongisa misu na miboko bamosusu bakataka misu azonga te ye kutu kaka mbala moko kutu po azonga te oyo kutu asalita mwa quelques jours quand même atikita ba audio po tomona mpezaki mbona meso nzela oyo akendeki azo-insiste docteur na mayele azo nde akoloba te na deje wana akomi kokima na bapele obomi mutu mama soki ozotala biso obomi mutu makila mwana mwasi oyo bandolanda yo makila mwana bato elenge asalaka na ye adebruyaka na ye ayaki mpo na nzoto na ye mpo na elenge ya nzoto na ye azala lise azala sans tache me yo ozwika bakataka makambo oyo kopolisa ye nzoto azokoka soki kotelema te balobi ti kuna na biso basi evimbi mpo ekoti kuna donc azotala évolution eza komatamata kaka boye badocteur congolais lokola azalaki na kati ya ndako badocteur congolais bayi komona ngo na retard déjà ese évolution echangeaki badocteur bayi komona ngo na retard mwana biso oyo retard botala mongongo mutu ezalaki na premier jour asalaka rendez-vous bakende kokate balaser wana botala mongongo akufi nango mongongo ya liboso oyo abelelaka botala ntango abelelaka mpo akende kosala nzoto botala mongongo oyo ezalaki susu te abika tata naza na bavideo naza na bafoto kuta kosakana te ya danger ako ntango ebandaki momoni ntango ebandaki tele eloko ebomi ye wana ntango ebandaki ezomata tala botala wana niveau tala niveau ekomaki balongwe wana tia kisi ya poussière mwango muna kisi ntango ayeko mwango muna kisi ya poussière emame batomeli kungonda diaka batomeli kungonda mutu akokufa akotala
nyonso oyo aza koloba aza kolemba te moto abomi ye yeyo moto abomi ye ye mwana mwasi oyo babengi na kombo ya Nadege yeyo mwana mwasi oyo bandeko soki bomoneli biso oyo bafoto ya bien ezali botindela biso bafoto na ye ya bien botindela biso bafoto mwana mwasi oyo ya bien Nadege ye wana kuti ezomonana bien te tika na tia oyo nde ezomonana mwa bien mwana mwasi oyo bandeko alebuka boye ere moso tali kuna ndere mwa Rwanda soki pe ndenge nini bandeko yoko gumelonga mwa elenga mwasi oyo mwana mwasi aza ya ntontu boye ya ntontu aza sika boye nana komeli mingi te jeune fille ya bato po tala biza premier jour tala mongongo na esengo soki kosalisa nzoto Allô, madame Lauren, bonjour. Ça va? Calais? Matin, on bien. La mon message nous tient là. Bon, adresse ils ont juste quand à 14 ans, on a limité ses poids. Je suis comme ça, on a limité na poids. Bande, comment yon adresse à mon mwasi oyo? Aza na limité na poids lourd. Côté quand on a zalé qui t'en a kende ken. Côté poids lourd. Côté zo pes adresse. Bande, comment kende te? Bon, le matin que yani ni toi ni yani. Munusi enunga. Zana ya manande koma watindi demanda. Nzambe. Vinga Poutou. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Poutou. Poutou et Ngai. Maman na boni wa etani mi na côté esprit. Boni, maman Poutou la ninga na histoire oyo. Na yoke kasi konde na sekina no tangolo bana Kikongo. Nazo no ete seka. Jeune fille ka papa se kedo. Akufi basa. Akeno. Kosa sanjoto. Allô? Na yoke kasi se lobi ka kesa lisanzoto. Akufi na sesa sanzoto. Na sena banda kutukana na komi na suka. Akeno sesa nzoto banduta te, akene po nduta koma na emire. Akene po abasala ye banduta, abasala yoka na kini système bato bakomo somba pareil à laser wana. Bakomi ko totaka banduta. Ndenge baza ko totaka bato bakashika ndeto za mwana bakasha mike bimi oke kuna ba laser so pe salami na nerf est compliqué yo. Neti e banduta wana na katikati ya makolo ana katikati ya makolo wana o esalaki na katikati ya makolo wana ezali no banduta mo pe ya gravité yango bano mona la passe yango kende kuna le ba soude yango soko tanga ke kuna ntango ba check anesthésie alexa ki pe un dose tanga aza ko kotsa ye batonga wana aza ko totusa ale eza ko kota eti na niveau o ya se wana ezo tuta na misisa Yesu. Ale yango sikoyo eluki penza ba guerre o nyonso poli azotala na ndenga yiko memena liwa tiko yo mwana mwasi yango ya docteur ye wana Nadege yango ye wana oya ke yo na foto Nadege yango ye wana donc ye donc akusudaka banduta na Kinshasa assez asalama chambre na ye abongisa ngo bien décorer ngo asoma mo projecteur na ya tia likolo atia mo fimbeto moko asuka sa atia ba anesthésie sa Ouais. Amoni makambo tozoloba bon bato bazolinga ko corriger nzambe na koloba nzoto tango ekolaka nzoto changeaka soko za mutu amuke ato lesaki ya fufu mukolo moko oya no munene te so munene museza ya fufu munene museza ya naba kuti ya fu ya kolia munene museza na oka mutabota mina ye aza munene neti biso toza minene do tobota mabongo ozokola titango po bali oboti bana babandi kofuama bato mike makasi bazana banduta tala minene bata minduta tala nduta munene eza nzoto efungwama ke pina ba mafuta otopakolaka oyo musu epanza esalaka banini banduta mafuta na bon soki evandi nango na kati ya bilamba esani baproduit ezali pourkua kotia cukucuba batonga na biloko nyonso eza na baconséquence nango
voir même baro ba nini bazokende kuchana babilongi mpona kozonga chaîne na babesika barido wana elongwa nsima mikolo bomona bakozala lokola elongi ezokwea lokola ya Michael Jackson ekomaki ya likolo ya kokokotisaka bakozonga kaka 2 jours apamba mona bilongi ebobuki ebobuki penda matama ekwei munoko ezebi makambo to ezebi parce que bozoki ekotisa baproduit bakotisa bino na kati ya nzoto bato bakancer bakozala ebele bato bakancer bakozala ebele na bilongi abandi kolela nde mwana oyo apolaki masoko na nini na Rwanda akomaki kolela nini etindaki nga ti akufa tika bana na ye kasi yango mpe mwana azoloba wana tika banduta na nga alobi wana tika banduta na nga trop tard mwasi azolela ndenge aza mpenza azolela bandeko oza na nini oza na biloko nyonso tindelanga ti komelanga bonsoir na otindela obongo otelanga mpo nga nakomi nanga na suka nakokomela okuna na nini na WhatsApp otindela ngai merci loko ozosisa okomi na suka komana na suka na banaikala komi na kota yango na YouTube nalingi ko nakolanda ngo na YouTube kuta parce que nazalaki na église nakolanda ngo na YouTube nakolanda na YouTube kuna merci beaucoup merci ma chérie bandeko na nga botala ta bino moko premier audio ye azopesa itinéraire oyo apesaka ye Fatima nga azotraité eza na machine Fatima eza na machine wana machine yango ndenge esala Bonjour Madame Nadège. Ok. Bon, na moni adresse hein. C'est na komi ka wana nga na obenga. Moni adresse. Ok, merci. azokende bongisa nzoto Donc na nga ne baso traitement ça en combien? Pona za na idée tinde na oya bon. Pour moi, traitement vers le sol, ils ont la zone, ils ont la zone, ceux qui sont il y a beaucoup, ils ont pris dans le traitement pour les bananes à $50. Ils ont la liboum et bananes à $150. Il y a les pende et bananes à $200. Donc ils ont bon, ils ont la vergeture, ils ne sont pas qu'ils ont vendu dans la partie mini, ils ont la c'est ma vergeture, ils ont la beauté, ils ont la zone assez. Yangi za mipende. Eza na mipende. Sko $200 yango badiscutaka te ou bien ndenge nini ou bien eza par séance ou comment? Par séance combien? Bon maman, vergeture mipende te eza par séance te na tira traitement nyonso mbala moko. Et ça, traitement sur ma mort. Et ben dans la $200 à 300. Et ça, selon la moune la dimension vergeture à mon tout. Dès la c'était mon tour foot à mon temps là. Donc, et ça, traitement nyons ensemble, le traitement nyons. Ok, madame. Oui, maman, non, mon et ça, tous les deux côtés nous pendent. Ils ont tous les deux côtés. Moi, il manque à deux côtés. Il manque à deux côtés. C'est bien à l'iboko, moi, il m'a fait à l'iboko, monsieur, il manque à deux côtés. Il était sûr et yo canarandé ni na évité. Ça va, maman, la moni. Comme ça, on va voir comment on a c'est passé pour celui-là. Ok, madame. Maana nejina banzo kende kasi. Banzo kende me wewe singa normela kisi ni douleur. Wewe singa tan, wewe sana somba déjà. Kwa banzo ka dia mo ba douleur. Oui maman. Mais là nani ata relief donc anti-inflammatoire nyoso ka ko melina lo. Wa so ki douleur ne kiti na siti ma vendredi za déjà kiti po yana sala mpanzi mususu likolo na mususu wana. Quand il faut que tu maïté, que tu la maïté, maïté, wana te quoi kauka, et kauka au bien. Bah ton maïté déjà. Baete. Bango ba bio ngana kitati na parcelle, ngo bino koka ngo tambola te. Na pesi ba onka référence place to kuta na ko faciliter ngai na prince car, so kana kiti na moto na zeli ba onka na terrasse mo bweza wana. To sali masolo comme ça na mati sous moto na zongi. Po tambola ba trajet milai ndene okoka ngai te.
nde so naozwa moto ekitisanga ti liboso ya terrasse wana na Don Bosco ka wana so nakiti wana nazela bango ka wana bon mpona kosukola na utilize ata papier film te bapapier wana owambala na bilo wana na lingi na likolo bien na scotch yango na sukoli te ya nzoto ekauka nde nalongoli yango te bon okosalela papier film lelo te wana lobaka lobi na pokwa lobata na pokwa ntongo osopolo ozwi papier film ozipi wana mai ezwango te mpona lelo mai mpenza ezwango totika wana 24 francs bon oyebi osaleli bongo bon naozelaka 3 jours kasi naozelaka 3 jours mpona sala erreur te. Bonjour madame Nadège. Napendeli yo photo ota l'évolution de l'économie. Na place natie mwa flèche wana esali mpenza nzela mpenza moto nzela mpenza naziki moto ebimisa mai mpenza ko nayebi te place mosusu enatia nini do naza boye nakoka totambola te natambola ta kutu eza te ebimisa mai place yango mpenza so ozumi omoni natia nini place yango. Voilà la famille en tout cas audio ils a plus de 50-60 audio en tout cas oya kosenga na tindele po eza likama kosunga bandeko mosusu po c'est très dangereux moi na tia sona zonge les atena zonge tia na YouTube bandeko baolanda na YouTube au na YouTube en tout cas to pesa bana conseil to talisaka na bandeko mosusu ata moto ngo azana mbongo alinga na kene er moko pesa moi conseil ba o bayoka te ngape na bato msunga nga sala likambo itango na oloba mona ya masi na yango na sala mais merci nengo lobi na sa soute voilà et au sala bien tala ilenga mwasi 41 ans atiki mwana moko jeune fille mwasi kitoko akotakata akena liwa moko ya pete pesa donc okiteka wana za soka bandoki te o ndoki nge mosi yo moko ndoki yo moko pesa ndoki mile ok plus que exélaté benga ta ba docteur le temps ozo sala sport peut-être lobi ko kauka le temps ozo olala iza ko zibuka temps ozo raisonner benga ba docteur trop tard tétanos et côté na nzoto et provoquer et logo mosusu temps ba ok en hôpital temps ba kende ne ba telebe ba ke en hôpital déjà ami côté likuta na kati hôpital te émotion ya pasi wana souffrance appliquer car crise na kati ya kokita po akota na kati hôpital nde mwana na biso Mireille apikaki crise pe atikaki biso ndenge toza boye ma corps na ye eza na kati ya morgue donc ekamusi ba famille ekamusi bandeko donc kata gora diaka ko eloko moko akosala eza te sikoyo ye mese nani Nadège dokuta tweet atiki na ndako wana atiki yango na bake kokuta na mbet na nini wana sali la nyonso atiki sikoyo ye kuna kozala kimia akozala kimia azala pe na kimia te po bomi moto ozala kino mwa kalme wana sala nano ata mwa première partie kama kongo nde basala makambo zo sala bakata banda na semu pe ndango banduta ngo soka nyonso wana ka ngo sala ngo mbala moko pourquoi sala kina ata mwa findama ata mwa fi partie moko mokete o sala o kabola ngo ta 3 fois yo mo na kati espace na mi pende ne place moto izalaka mwasi oyo azalaka esengo mibale izalaka wana moto wana nyonso nzamba sala place wana bilenge izalaka ok ko bloquer kaka boye comme place bimaka mabanga ebimaka mai ebimaka nini noki mawa mutako pola kaka bo surtout wa personne za ngo pete place wana moto wana suke ke wapi ekoko zoeti na sexe kuno kwa kuliko vimbi kusuko kosokola malamu ezali te kuna pale kuta pangusaka na ye soki nini infection ke kokota susu kuna na se biso basi bandeko ba obo tali ba oyoki ba audio te en tout cas ba audio eza ebele ba otalango na YouTube na ngaiza mode abona News TV Olanda okona en tout cas merci beaucoup tokutani soso mbala sima merci bye bye merci na bandeko nyonso bo tapoter merci na bandeko nyonso bo tsheli na mo tapotage to monane